Voilà, batata ba mama bande qu'on appelle se binombo te bipa ibiso bozuli baku ya kolanda biso to komi na tango ya sembo ndenge bomoni générique uti ko laksa bino ndenge to lobaka yoko sembo émission ya lisolo sembo émission ya makanisi sembo émission ya bitokuta naka pona robeta politique pe masolo masusu matali kita ekolo. Merci vous avez belé vous on biso à travers le monde grâce à YouTube ya Canal King Télévision. Vous avez biso na Easy Canal 126, vous avez biso sur TNT, puis vous avez biso sur Analogie. Encore une fois, Mbote Peboye Imalamunde Boyebi horaire à Sembo chaque samedi na 21h30 et puis rediffusion chaque dimanche na 7h wana na 7h30 wana sur Easy 126 sur TNT et puis sur Analogie. Mais na YouTube, vous avez biso en direct. Encore une fois, Boye Malamo. Merci Nakupar Bola, Samson Ilunga, Gimputu, Patisumbu, Namaiko Kamwaka. Mbote, encore une fois, Boye Malamo. Lelo, Bandeko Batali, Bokamwate, Nami Mobiangami Monko pour la première fois, Nakata émission Sembo. Ngai, Nayebiye, Pe Naibakaye comme Alanganzembo. J'admirais vraiment ba chanson nae na parcours na salaki viva la musica ou ngebe CBG tout ça, mais les lois ils sont comme activistes, les lois ils sont comme tout sur la maman politique a comment résident na poto, mais comme Congo eza mboka nae il est de père et de mère abeti pe tournakin alobi ndeko Zulu tout ça l'émission batata ba maman bandeko na ça la plaisir ya koyamba pona bino na se mamokola lelo bokamwate bogangate eza na solo Bogis Bompema. Bogis Bompema zana biso na kata plateau maika mwaka na bantu kozwaye voilà ye wana bomoni Bogis Bompema azana biso bogangate onde kozulu neni émission comme une sous émission ndulete eza émission ndulete eza émission ya politique neto baka yoko se émission ali solo se émission makanisi se émission ya pitobeta kama solo etali bongo kita ekolope politique ya mboka na biso. Bogis Bompema. Ah, Mbote. Mbote. Ah, la camoué Bogis Bompema politique. Ah, mais ceux qui ont occupé politique, politique occupé yo. Et puis politique est allé payer Mayamboka. Donc politique est allé payer Mayamboka. Et puis biso tout toi congolais. Mutumoto azana monopole yo linga Congo ko likabiso nyosoto. To tikela batebele bambula na bambula baloba pour la population to basala mais to moni ke ba ventir ezali trop liboke ya ba millions ya ba congolais okufa mikolo nyonso lokola banyama ya bambula na bambula alors que Nzambe ayoka Congo RDC mutema mabete apesa richesse o mokili mobimeza ko bénéficier oyo bapa ya msusu akoyiko yala mboka na zalaki mutapusu mais soit comme na Congo tanga ozonge pana ya komi millionnaire milliardaire mais biso moko population zali clochardisée population atana vie moko ya pasi donc population kuma ko kamwa to kaka ba diamant ba or ba cobalt ba manganèse ba coltan to kangoka na ba kombo mais to yebité et ça est bénéficiaire na congolais na nini est-ce que Nzambe tchaki richesse wana pour comme masasi pona ko bomba ba congolais to Nzambe tchaki richesse wana pona congolais nyo surtout abika lelo congolais ebele atiki mboka na ye peuple congolais atiki mboka na ke na bamboka misusu atatanga classe ya makasi azo obligé asala misala oyo ekokani na yete na classe oyo atanga kipoka kaluka moyen de vivre alors to ndimaka bongo te yango monike Congo eza biso surtout toza na devoir toza na obligation ya ko défendre. Bogis Bompema au tiki musique. Avant to kota bien à remercier grand Dieu à maître ba tempé ba circonstances kumisama Jésus-Christ kumisama roi des rois kumisama l'ancien du jour oza ko régner ko dominer pour l'éternité olobi nous sommes plus que vainqueurs yoza kati na biso za plus fort que Mokili. Olobi si Dieu pour nous qui sera contre nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oloba ki eloko tout okosenga na kombo na yoko pesa pour kombo ya papa ezala glorifié. Opesi biso makasi ya ko marcher likola ba serpent, ba scorpion sur toutes les puissances de l'ennemi. Oloba ki olonga bisote na lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh, bogiso mo sala Nzambe. Otika musique. Musique na beta asouté. Pour nani? Pour moi, ma raison personnelle, les amours évelés. Mais
nga na passé jeunesse na nga tout na musique eza na ba réalité belé o eza mususu ko iko senga mais nga ita mususu na koko sala ngote na ko défier nzambe te po na kumisa bato lelo to ana course ya gloire nzambe na satan ba welela eloko te parce que nzambe apesa ki satan tout mais gloire so lembu ma okoma lokola e gloire donc course to na ngo lelo ya danger ezali gloire donc faut que bana mutu alinga la kaka ndenge mona yo alinga zala ndenge mona yo likunya gloire ya ngwana biso monde la gloire eza ya ngate parce que na boyi ko batba mona nga danger je préfère na ni kata minu ya ngulu mais na pesa na zo bomo emulai parce que la Bible nous dit car le salaire du péché c'est la mort donc nazano na tamba petit baza muke batu mususu baza car musala ne normal net biso to yebio banda to abana mike oleka na télévision ti lelo bokoli mwasi na bana na musala na yo donc mokile yebio osalini car musala mutu nzamba pesio alors okomi résident na kin to ozosala kwenda futuka donc na yaka na ngai parce que eza mboka na biso to kozala te to komi kolinga et Champs-Élysées selfie ina San Antonio na Los Angeles naza contre ba message wana biso pe poto komisa Congo Los Angeles biso pe poto komisa Congo mboka munene poto zana ba capacité de la musique en politique so wana za makasi non so za makasi te d'abord un artiste ça peintre à société il a donné à tout le monde tout ça les sujet développement na conclusion donc ils ont mutu maele parce que tout ça la kabanzengo ba politicien pe ba sadera kana donc nzembo ezali mutu asala kanzembo azana capacité à kosala livre parce que politique ezana kati ya makambo tu ezana kati ya culture ezana société nyonso donc mutu elongolo bateke mutu aza politicien leki artiste na maele bref ane pa na biso tozana ba makambo ya bandenge wana que ceux qui mutu aza neti politicien elakisi ke akoka na tout non aza na spécialité ya eloko moko mutu azali généraliste ezaka nzambe dans la makambo tout biso tout ototikali to sala ka complémentarité. Alors maintenant quelles sont les raisons où poussé au pena où se donner plus na politique? Injustice au fandi pena na Congo au moni que ceux qui nga na salima be bakanga basambi singa bakotinga mais mutu aza sacré comment to iko arriver au moni que ba beti masasi Rossi mukende azo baluka mwasi na bana bazotala mama na papa bazotala babeti masasi e bakangi Karine wana te après 2 mois 3 mois ba commissaire soki major yo chef de l'état Kabila oza mais otikié donc yo mtozali na base ya crime wana parce que yo musala na chef de l'état zali ya ko protéger population na ofana na ola na Jal Center en face ya nini ya stade Veme na ngambu kuna église à Sonika Futa mbula ebeti eza catastrophe naturelle kalamu etondi oyebi yango 38 personnes bakufi gouverneur à ville ayete premier ministre ayete beaucoup nani chef de l'état ayete mais on a kuna na Liège babomi policier moko boye moko unibale rwana gouvernement mabaye Liège yaya soki nyama lokola cobra ba cobra king on a besoin de venin moko ya mystique mutu to banga kai soit touché on ba mokufi mais akuti soso na bana na cobra koti soso ko mamo donc cobra salinga kota mula soso anticiper bec ta sous 4 fois na misu cobra so na continuer boye c'est que bana nani misu na ngai okufa cobra kamata atiki soso et la kisi nini donc soso aleki Kabila na patriotisme soso aleki biso na patriotisme okoyi ko diriger mboka te sans compassion sans charité donc les ba critères wana fozala nango donc makamutu esala mabongo to monde ba osambisa Frank Diongo na makila malgré le on a contre ye ba osambisa na makila na 21e siècle place droit de l'homme et évoluer nengwana Kabila doit se comporter na Congo koleka Hitler Adolphe koleka pharaon Hérode oba pesi ndingisa ke bobo mabana nyoso babotami lelo mais non to fandi to moni ke siège a IDPS calciné to moni ba massacre ba tingi ya ba inyele itoko ya bundu dia Congo ya kamwina sampo
mais alors aujourd'hui Bogis Bompema il faut tout le bango sur les téléspectateurs aux soutenir président Félix Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à 1000%. au lobby soki on se rebella qui c'était à cause de injustice et puis tant les peuples ça clochardisé partout autant mon abanzela vieux mendicité en nengwana donc peuple o aza peuple ata muto atangi classe au monde yo aza côté qui s'aboude na nzela ata il n'y a pas de sous métier. Ah mais qu'est-ce qui a changé parce que les lots ont soutenu Fachi Béton et l'on il a changé sikoyo mais non on va expliquer que pendant 18 ans vide et là comme que salamité na mboka il y a côté kaka siko na 3 à 4 ans avec ba difficulté ba covid bon bandi excuse c'est la même langage à Bogis Bompema pour soutenir le régime même langage même refrain est-ce qu'il tango lobby bongo il faut yeba tango ya côté akuti mboka mobimba élevage ezate société moko ezate bilanga ezate mboka ezate tangu ya kota kita msuto na 90 millions d'habitants l'autre kozala na ba 100 millions 110 millions d'habitants exemple selon yo mboka ya ndenge on vivre kana ko importer biloko bozana bilanga te nini te mais misale salami ebele na utai ko leka lobby ou lobby na nini na mama ye mona kamwe donc mama ye me komi boye basala so na 1900 soki 12 so 1904 ezala kaka bon komanda kwa bampuku na banyawa minene mais lelo tane komi lelo banzela nazo tambola partout donc il a kisi ke mboka ezana espoir ba misala ebele na boy kutu ko na makambo ba en proba créer en place ni nabini ba misala ezako salama ebele ba na moni société moko ya Mercedes et on a limité eza binote sala ki polémique makasi non ezali pona biso te zo salama na kati ya Congo ba sala kuneza ka ba mindeleta bozo diembela na biloko ba non partout dans le monde ils ont des entreprises privées ils ont des entreprises à l'état même entreprise privée ba ko engager ba autochtone ba ko engager ba natif ba ko engager peuple dans mboka wana so net ba pesi marché na ba chinois nde ba sala ki stade des martyrs biso to na talango yo potala ki yango mais zakina ba congolais musu ba no travailler na moi ba ofuta ba na butu ba mo ba sala na butu donc on sent que ba société nyo soto yaka awa o esala ka awa ba congolais ba sala raté so yena société na ezali tam susu na 200 personnes ba sala o ko 200 personnes en mboka no yena bango alors yo bi injustice mais na yeba penza il on ne changer na régime ya Fachi parce qu'on a comme l'impression que l'injustice continue non injustice et injustice égalité bisonde to débordaka to bossa na ka démocratie to bossa na ka liberté d'expression to kansa ke ce ba bi démocratie ezali tout ezalo ka to mona pa na biso ce ba lobi justice c'est l'axika ke ba kangi mutu justice c'est cause après ba interpeller ba entendre ba okio ba vérifier même justice ezali na ba preuve mususu yo peso na ba preuve no mususu ezali ya bien ba libérer il y a la montée en puissance du tribalisme il y a le détournement alors qu'est-ce qui a changé le tribalisme Bogis Bompema mais ce qui tribalisme ezali ce qui mutu la fridolé en bongo archevêque il y a ville cardinal ya Kinshasa azolobake azoyebisa Soni Kafuta o azana casquette moko politique te to yebi na Congo comme pasteur biso tout to yebi te soko contredire nga alobi ke batu misatu oyo boko voter bango te bazana tendance à président Félix Tshisekedi on les a tribalisme pas neto ezali racisme tam susu corrigenga to kei soto ki Daniel Saf Depichin azoleka député national Bogis Bompema obi casquette wana national député national il faut être patriote nationaliste il faut être congolais tant aux congolais aux ethniquité aux tribité donc tant lobby tribalisme notre que muluba te pour nos côtés pour nos boma baluba moko na bandako mais c'est très grave 10 ans de prison. Tant que Christian Mwando, mais c'est très grave. Tout le monde a dit en 2019 marche ya Martin Fayulu, Mouloube Zoé, et comme ça, matin Mbokani. Yo Mobutu Alexis Bisobongo, na mabe ya Mobutu matika imité. Yo za la katanga sunu kaba Congo kende imitation tam sunu katanga. Mutu katanga, tozala kuto mona mutu na Kasai me gouverneur za ba Congo. Yango lo to boya boy système wana ke on aza mutu ya katanga gouverneur katanga non tozano na éthique wana te ya fédéralisme tozano na ba capacité wana te donc il faut ba congolais bazala yini na biso nyon surtout mutu tu aza congolais so aza mutabandu ndo aza na mwasa muluba
soit za muluba za na mwasa mongo soit za mtakisangani za na ya Congo central donc na ba famille na biso to yo kabola biso ndengeni na ba discours moko ya ba tribalisme par rapport à quoi biso est-ce que biso na tribalisme to gagner ni tango le tribalisme mboso za mutu ya province ni bandundu bongo batu lukwebo bongo sama lukonde mi faut expliquer na sama lukonde mutu province ni batu za mutu province ni mboso mutu province ni. Et puisqu'à part ça, c'est que ma compétence. Dans une équipe locale à l'époque, il y a Milan C. Bazobeta Nangambu Costa Curta, Nangambu Christian Panucci, Nakati, Paolo Madini, na Franco Barres. Donc, ils ont qui défense à Milan. Mais ce que moni que na une coupe d'Europe, coupe du monde. Bazali na droit aux équipes défense mususuté, bazo zwaka défense à Milan. Et là qui tribalisme. Compétence de l'axe que ceux qui moulouba moko azama kasi le cas président Félix Aza tribu luba on a droit soit ko exercer pour alors les détournements on a assisté à beaucoup de détournements au début à régime mais ceux qui détournent mais ali tous contre yango ngana za alléluia mette ceux qui détournent mais to akobiso to zwa ki to litolité to zo pouvoir pona ko bongisa mboka pona ko yiba mboka te pour venir batebele bakota ki ba prison babimi le tombeau est vide excuse. Mais ce côté prison, Obimi, prison, monsieur, c'est dans la causelle, ma peine capitale, prison, monsieur, c'est dans la mandat, prison, monsieur, c'est dans la mesure de grâce, partout dans la planète. Alors, d'autres disent aussi, il y a la dictature qui s'est installée dans la République démocratique du Congo. Oh, Ndeko Zulu. Pour ce bon paiement. Mouto aza pantin, oza placebo, oza elilingi, oyo Kabila mtazo diriger comme dictateur. Soki dictature ezali, o baye ba ngwa partir ya ninga baza ko ninga za ki papa Tshisekedi batela e batante de son vivant azana batante ya Mobutu batante ya Muze batante ya Kabila donc cela veut dire boujakate batela ye azana résidence surveillée azana prison ya ciel ouvert on est le ba dictature la kisanga na enseignement na ba parti politique to ali attente ya ba soda za place ni la kisanga oza kopekisa bango ba opposa bazoleka na uti kotala yo batu bazoleka bazolo mutemelingi bakebanda kwa l'aise mais na tour Kabila ezalaki soko lobby bongo mupika masasi mupika rais donc ezalaki likufa libika le même makambo yo les gens ont décrié na 18 ans à Kabila les gens étaient déçus na mandat ya oyo c'est la copie conforme non batu baza décide ezali ke balinga ki basala ba propager message moko ya lokuta que Félix Tshisekedi azo salarié toza décide peuple congolais à comprendre ba monique oh basali izina traitement ya mai na ozone na lemba imbu pendant 18 ans ezalaki te biso mtozo na 4e fleuve d'Afrique mbisa kumokele la mai omona wapi mbisa fana na mai kumokele la mai toza na courant barrage à ingezo pesa ba courant na mboka msuso to na bien pas na biso za nakate est-ce que ça a sens et on est le président Félix pendant 18 ans otongi to salé le côté kaka komona mutu mo afanya mukolonga nazali chargé ya 5 chantiers ya visibilité bakamati limité batie ba panneau tane Congo kokoma le limité comme album à Kabila tala koto ba photo awe comme train awe comme tram wapi yango wapi bilan révolution de la modernité wapi bilan 5 chantiers pendant 18 ans et loko mo esamite koyiba na koyiba copier ba Panama Pampers kolongola mutu moko couturière mbala moko milliardaire bozui Damson bobomi et comme égal peuple doit souffrir mais rien n'a changé sur ce peuple a souffrir rien n'a changé dollar aux anakino somata chômage biloko matiche mbula so betina kitsa kitsa ya kodinda le peuple souffre le phénomène kidnapping kuluna excuse bokisi bompema peuple lobi que rien n'a changé non yoko yiko ba bongo te parce que malade eza makasi ata batubi batonga ata ba pesi mais vous êtes venu pour corriger non mais excuse mais bazo corriger bongo mama ye moneza ko corriger te bongo ba izina ya mai eza ko corriger te bongo ba nzele eza ko corriger te bongo nini ba komatsa ba salaire ya ba soda ba na combien ya so za ki net na 1 okona ta na 3 il faut ndimati parce que travail ya Congo pe bongeza travail ya 4 ans te mboka za libulu ya makasi na makambu tu président Félix azwi mboka
Congo RDC KO. Bayo que la bino mawa. Ah, ça c'est la victimisation. Non. Non. Chanson. Bayo que la bino mawa. Entre le peuple nzala. Non. Biso to senga bayo que la biso mawa. Te po biso tozo sala. Tozana makambu. So mutu lo aleki le bi que président Félix Tshisekedi osa eloko ta mutu mabe. Parce que lelo na kati mboka o biso to fandaki na 2012 2013 na 2011 2010 Kouloune est grave ezok boto la bat ba machette Kouloune bani na tanga président Félix o mona ke boke matanga fo boke ko solo na commune bacha ba soda pona butu Kouloune ko ya président Félix akuti Kouloune président Félix akuti ba katakatanga président Félix akuti insécurité bandakala ya lelo aye akuta ki Congo za ki mobimba lelo bunaga nezate akuta Congo mobimba Congo za ki mobimba comment Kabila tikela ke Congo mobimba excuse lelo bunaga nezate na bisote comment ko aye phénomène mobondo kidnapping est-ce que ebi ke makambo zo loba ba congolais bele ba za contre yo pona ningazo tunone mituna kasi mais oui ba za contre yo parce que à part autre nga mutuna za congolais o tambola ke poza journaliste ya maele makasi ya investigation yebi donc tango lo ba lelo neti toza wa Kabila mais na est ya Congo to moni ta banda fidèle à kota ba sala ba accord ba emera ba makambo ebele to yebi ke mboka ebeba to yebi ke Kabila sala ki accord na Paul Kagame armée na bango contrôle kabiso nini eloko nini service à renseignement na bango même téléphone na biso so bengi Rwanda mtazo azotalango to akina contre-temps le long rapport ya force est changé rapport ya force de la qui plus de 20 ans le changer pour leadership est changé leadership que présence loba Kabila zalaki ata ba Rwanda ba salon bolimbisi ata Paul Kagame na click na ba James Kabarebe bazo salon mitema na bango lingi Kabila bana okipete nani ayebite que Kabila zo kwa ko pointer Paul Kagame doite le président Félix a approuvé dans le monde entier na ONU partout na Union européenne partout les États-Unis dans le monde entier que Paul Kagame oyo ba mindele ba banda ekoloba ke ezali rébellion quand on dit rébellion ça veut dire le peuple congolais mta se révolter mais tant que lobi ali agression alexike yo dans mtamboka mususu au traverser frontière eza mabe par rapport à la loi ezali internationale donc lelo ba tutu ba yebi ke Paul Kagame assassin masque ba banda ekolata ekwei embargo tozali na ngwa minduki ekwei lelo mtakoko lobate alors boye on assiste à des arrestations arbitraires. Non. Mike Moukebaï, nazo kende. Mike Moukebaï est en prison. Salomon Sadel est en prison. Obike o sepela ki tenenge bakanga ka Franck Diongo malgré au coma contre ponae ma utobi ma prison sous votre régime. Où est la démocratie dans tout ça? Yaya. Même na poto partout ici ke bele ceux qui ba monio clair tena li kamoto nini. Monde des la ba loi nango ba ko interpeller. Mais Franck Diongo nani Mark Moukebaï na a prison na je crois mi balé auto za pena prison moko abima kiti obosani oya lobaki ke mozito atindela ki 1000 Martin Fela Longoli Kamar oyebit donc cela veut dire munoko basala yango avolo ba faut contrôler maloba eza masasi so betona likolo pan ezo mutute mais soko betango pona mutu fe bolobele ngo na ndenge nini parce que liloba musoko ki koloba et ko bebisa lokumu ya mutu lavage ya kosukola bilamba ezali mais lavage ya kosukola dignité ya mutu personnalité ya mutu ezalaka te neti yo bobundi na vino posala kombo na un individu mo azo le kapalo ba makamba buzoba ke naza na démocratie po basomba conscience na bango na katumbi asomba bango na mbongo na liti nini bakoma kosomba ba parti politique na mbongo kwa équipe ya football combat abundate tomonika ka marche à l'américaine ba panneau botala parce que il faut to tcha kao na Congo Félix Tshisekedi akota mai biso tozo ko diriger Congo banani Congo za ba de père et de mère donc Trozon est de père et de mère. Moïse Katumbi vous fait peur? Na lorota Candidat président de la République, un candidat très sérieux. Na nini Moïse Katumbi a partagé même bilan Joseph Kabila. Quand Joseph Kabila benga qui est traître, biso mtokanga ki Joseph Kabila mundu ki na mutupa lo bakomo na ye mtaloba ki kaza traître. Bake ba yo kana ki ba makopa ya kotekisa ba richesse à Congo. Moïse Katumbi aki Congo azaki na jet privé, azwango wapi? Aboma société wana NCC abimisaka ba richesse ba camion makala na Katanga ye mutatekaka. Nguba ye eloko tu ye. D'abord osakana ba congolais te bokamata bokanisa kenet likopake ya koyokana boko sanetike neti lelo lingala molo bakiao
neti ke makambu ya est ya Congo président Félix Tshisekedi mutu aza base nango mais tangu basali ba accord à Emera président Félix asala non on n'a pas dit aza base nango j'ai posé la question tant azaki élu akutaki Congo ya mobimba lelo Congo combien et akutaki Congo mobimba akutaki tozala ba menace toujours ya ba M23 Bunagana tozo contrôler ngote mais Bunagana wana dali combat ezako bundama parce qu'il a déterminé pour ça le baka osala même sacrifice suprême pour na mboka na biso ezala mais batu tout ba moni ki azo sala ba volonté ya makasi eloko achana est na boseni komo nango ya ba soda na na obosa na terme mo boy acha eloko mo pona ba soda boy umeli boy non état de siège Kabila 18 ata état de siège ezala kite mbuma nango ezani état de siège mbuma nango ezali ebimisi ba résultat ebele yebaki makama mwanga shushu oyebaki makama mwanga shushu ebimisi ba révélation ebele ba révélation mususu moya ba lobezalité ali ba secret d'état ba makam susu ali moya ba lobeli ba lobaboete bako batwana bako zo ba position parce que mboka munene lokola Congo yebi ke ba makamba mabe kanisa kutu toza awa na capitale ba makamba mabe ebele peso salam bon so kuna ba province mboka ya guerre metala ba immeuble ninzo matala lokola champignon. Et bien, tout ce qu'on comme Moïse Katumbi, pourquoi cet acharnement sur Moïse Katumbi ensemble pour la République? Non, il faut acharnement moko ezali wana te bandenge oyo ya kokosa ya ba makopa moko ya kokosa ya balokuta omoni faut vous ala na conscience moko intellectuelle yo Katumbi batiaki batu na yo na gouvernement bo travail so le gouvernement ezali mabe. Donc cela veut dire les années tu vas sélectionner un joueur dans équipe nationale ceux qui yo 3 latéral moko abeti bien té ba lo ba kali équipe na mte beti bien té ba lo ba yé donc Katumbi ozali na kati ya gouvernement oyo yo komi ko sala keneti ke yo zala kité mais bo bénéficier ba tromba bazali ba ministre ba ozo mo ba foot na compte sa parti na yo bo bénéficier comment bo ça neti et puis namoni eloko mo lobaki na mission mo na talaki ya ba congolais amte amabe donc cela veut dire yo kenaki na stade de martyr omoni ba infrastructure ba tie pona francophonie lokola ondimi yango oza muto tambola bisike belo memingam fala ko lobaki za mabe eza ba jaro ba Katumbi baza ya kosomba batu ya ko créer ba makelele surtout que Katumbi koloko se victimiser intention ni Katumbi azali na sala marche ba tie ba panneau biso bana to botama na mboka o IDPS to sala ba marche ya ba track oyebi yango ba marche ya ba track ba ambassadeur ba ambassadeur ba diplomate ba fa na kati ya Congo ba moni penza ke mulube zo e bomae ba laksi marche ya Martin Fayulu na RTNC Tshisekedi wa mulumba zo yango te papa nani mpuku mefwa Kizenga Palu bazo yango te Bambouankem bazwa yango te Baliaou Bakibasa le père bazwa yango te 13 parlementaires bazwa yango te Katumbi ayebi ndenge marche ezalaka marche na ba panneau donc Tshisekedi aza dictateur te alors bolukie na likamba de père et de mère bomoni ke simbité mais il faut bakobana ko finaye non de père et de mère faut écarter en na idéologie à kocha yaye est-ce que ba situation to fanda to moni Paul Kagame alobi ke M23 coûte eza yete eza problème te Félix Tshisekedi abatu aza innocent hier lit na e combat na ezali ke il faut azwa est ya Congo selon ezalaka ya bango to moni place en bongo a telemi alobate ni Moïse Katumbi candidat président makasi na ye kaka na makambo na ngina ko tala coupe du monde na Qatar mais na ngina ko tala boy mais STP ezali kuna loba yango po parmi belema ya makasi oyo sala o ba ko voter leo eza makambo ya est mo bozo lobate pourquoi Bible lobi na Jean prince ya monde aza Jésus lobi prince ya monde aye mais a poussa ne pas na ngate po na za ne loko na été katina Félix Tshisekedi tanga oloba makambo est azane loko ni à Paul Kagame ni à la communauté internationale loko ya Congo na mission ba pesi mais Moïse Katumbi azokoka koloba makambo ya est parce que Moïse Katumbi ayebi kazane loko ya Paul Kagame ayebi kazana biloko ya Kagame ya ba makambo kuna ya ba Mo Ibrahim ya ba Soros ba makambo belebele makambo lobi ya nani il y a des pères et des mères. Des pères et des mères, ça pour to kocha mutute.
tozotala pour l'avenir ya Congo bitumba oyo eza kobundama na est Paul Kagame azobundisa ba Congolais na ba James Kabarebe ba Mutebesi ba Bosco Tanganda baza ebele bitumba na soki biso ba Congolais to telemite bana biso ba kuma esclave lobby zala silisa idée wana ezali nini omoni sotamo lo na kati Europe eloko moko e mati ba extrême droite bakomi kolinga ba autochtone ke ba makambe beleza la pourquoi ba Marie Le Pen ba mo ebele oyebi ndeko na biso mo ya mwasi azalaki ministre ya immigration na Italie Cécile Kienge banomaki ba italien ba dans ba institution minene ba leki balobi ke Cécile Kienge oyo biso tozali na pays ya métissage te ba italien mundu bazalaka te oza semblable na orang-outan za gorille moko azalaka na Indonésie na Bornéo Sumatra na Indonésie ya bioza semblable no cocaïne e pona nini ba violer yo te est-ce que mona biloko ndengwana mais na moni place droit de l'homme intervenateur na moni place Union européenne to ONU intervenateur mais balobi loi ya Tchani wa pona intérêt ya biso ba congolais ezana bamboka ebele to moni ba diplomate ba ambassadeur bino souci ka ya loi ya Tchani pona ba intérêt excuse pona ba intérêt na bino pona ni makambo est bozana souci na ngobongo te pona nini est ya Congo to kufa mikolonia so plus de 15 millions ba Congolais ba kuma ba esclave net na mboka na bango moko donc moi tolo ba ezate obi mikolo ba beti mwana moko ya Mundibu Masasi na France na policier mo pour epsa ka parquet aza mineur azo conduire ba ese tellement sa voiture na pembe na lingite balandier ba beti Masasi obi que so ezalaki net makambui ya ba peuple mususu bazala na Congo ngeza grave. Alors vrai ou faux la communauté internationale et PC moko na régime ya Kinshasa et biso etali bisote. Oh, Est-elle bisoté? Mais un régime ça l'appui à la communauté internationale n'est rien. Mali a un appui à la communauté internationale. À Somba Mindu qui n'est États-Unis, une année, bah pesa été pour Yves Le Drian au Tambola, ça va États-Unis, beaucoup pesa bangoté. Yves Le Drian lundi. Père wana za la ministre étrangère ya Russie autre endeni bokoti na Mali ezamboka na biso bona babi bino za batu mwindu biso bango bino za bango baza batu mwindu bino baza mindele mboka na bino na ndenge nini Mali classe politique na bango baza mature bayebisi ba français biso opposition na pouvoir to sangani élection ezate avant élection to bongisa biso mboka na biso donc cela veut dire président Félix Tshisekedi a un problème on a la communauté internationale mais président Félix Tshisekedi azali azali na boutique na ye na biloko na kati azotekisa soki yo kota ne loko combien loko 20 francs après ngo pesa nga muke bogis ngana linga na zulu ya pesa nga 50 afingi communauté internationale communauté France Macron akendaka ba Chine ba mboka belé est-ce ça la biso mutema passe ce président Félix a Chine pour faire la deuil national dans l'Occident afingi nani mabeni na lobby contre bango mais bisenga alors bogis bompema au monde aux hommes que régime ezalaka toujours na problème na église catholique et quoi régime na problème na église catholique et quoi mais kobo sangate lelo ba vérité na mesa relax nga mutu moko ya église catholique oyo yebi ba ko sera ba régime a communeza répandi ko le Emery Patrice Lumumba na Congo ya deseto communeza munene ko le Etienne Tshisekedi wa Mulumba lelo bo ngana église catholique kabunda lobaka 50-50 église bompema faut pas oublier l'histoire non excuse non église catholique ça ni pour na IDPS lelo bo wangani que église catholique était poité na 18 ans à Kabila il faut to kana bien église catholique bato baza ba archevêque ba prêtre kuna baza ba congolais lokola ba congolais tout soki lipa e mati et ba prêtre ne ba somba lipa moins cher so bazo bunda combat pona bango pona IDPS papa Tshisekedi abana ko bunda ye moko afani na ndaku jamais na permis no yoka mutu ezate ke ongai Martin Fayulu na fanda so place nini marche obana na masina oza faible kwa ko mobiliser te Etienne Tshisekedi afanda ka bilobi ville morte afana ndaka lobi ete ko fona lukando mo be na mona bat rebelle na kindele kuna na ko bana marche non bana na ndaku na yo na ndaku no poza ba voisin bana nda yo Tshisekedi bana marche na limité il faut pas trop que ça ba congolais go distraire batuke ndenge to église catholique bazo sala pona bango mais tant que tu fais un moni ambongo azolo badi neni pona makambo ivoirité congolité les ali pona ivoirité ko bebi samboka est-ce que congolais ont partagé parcours ya Congo za ndenge mona Côte d'Ivoire
Est-ce que Côte d'Ivoire a agressé dans le pays voisin? Vous comprenez? Mais tout le monde Lumumba zole la lobby dit ba ngi somba ngai na mindele ba somba gouvernement nga même nga ba pesa nga centime na boy wana Lumumba alobi ba prêtre ba évêque ba tiki mission évangélique ba comme une politique, une union entre l'église et l'état, entre la politique et la religion. Biso kutu tozo senga na mikolo za koya so basali référendum ba député parce que ça ba député ba voter en la parlement o baza conscient ce qui bangote peut placer la référendum ba confession religieuse d'union sonetio catholique protestant église de réveil armée d'Isali musulmane babi mana makambu ya église babi mana makambu ya politique tande bazo taba trouble na ba élection oka makambu soni ka futa lobaki oka makambu dodo kamba lobaki oka ki makambu pasteur on ba ya armée d'Isali lobaki donc bazo taba désordre chaque jour na makambu élection donc na yebiso lo moko élection salamaki na États-Unis ya Hillary Clinton na Donald Trump à liboso ya ki grave au coup tu ya Hillary Clinton et au coup tu ya Joe Biden na Donald Trump ça qui plus grave kuna bazana barchevêque na États-Unis bazate baboya bango na makama politique na France bazana si archevêque est-ce que il y a ta combo ya moko au monde ba leko 40 smartphones so batuni chole on enregistre yo sango comme ko enregistrer bat quel modèle vous pensez église catholique mais laissez pas personne en bois non yoka awa église catholique a côté un peuple qui souffre non ouais. c'est mensonge tango mbongo azo senga Kabila Jeep que nemi apesa nga Jeep ayebete peuple azo souffrir pona tekisi biloko na tapesa ngo peuple pona ni na vite ke ngai parce que aza église catholique akoza nga tam sou ketch mon côté boy ba Jeep on est la cher pona côté ka yango te akomisa ba maman mon hôpital dis-moi donc pona ni akoki ko sala biloko nengo ate pona nini tomonaki ambongo président Félix Alandie na mukona komaki muko papa komisaki na Rome omona président Félix Alandaki aya na stade président Félix Alandie apesi Jeep ya leli anemi après tomoni Kabila o bango balobaki médiocre basali couple Kabila obiti oh Félix kabona na Kabila salana ndekono bemba metang ba kabone tomoni mariage moko impossible en tête to bi que Kabila akimaki catholique comme un protestant mais tout moni Olive na Kabila kokanga Olive na mbongo kokanga ma azola tsenyoka loko na jardin de den tala nyoka o ebisoto abana na liambuma donc ba makambo ebele bima ki a danger mais lelo ndenge nini Kabila wasali pendant 18 ans bomi mboka tiwe mboka na makambo tout ba Panama Papers ba Bloomberg ba rapport tout rouge ya mabe lelo Kabila komi santu Kabila na Congo Félix Tshisekedi azo bongisa mboka lelo na pasi ya komi ennemi ya Congo. Je rappelle à nos téléspectateurs que lelo na yambi pona bino Bogis Bompema on a deux questions bandiko batu na tuna ba bozama ba IDPS na Tshisekedi mais quand on est Tshisekedi on est des IDPS non IDPS c'est un parti politique au Kogolongo mais Tshisekedi c'est état d'esprit voilà ok moi le bi ke na Lumumba Boki a Bogis Bompema lobi aza Tshisekediste ndeko muso atuna lobi ko ça te Kabunda za ina IDPS oui wazara na IDPS ala ça peut moniere mais na modèle nini azo ba pina zo tobola ba pina ba nzela so comme président Jean président Bogis Bompema alors ndeko mo lobi Bogis Bompema pardon sécurité du pays échec économie du pays échec peuple d'abord échec le voyage réussite mais aza libre ya koloba parce que biso ba congolais toza na mutema mabe ya makasi sécurité échec ni na États-Unis mboka oyo na armée ya mystique armement ya mystique insécurité za makasi peuple tambola na minduki na Afrique du Sud insécurité za makasi ngana ke na Afrique du Sud deux fois na 2002 na 2007 okuta na balabala na 9h na 10h na 11h bazate batambola na makolo eza mboka osaka na ngote na ebité na Brésil insécurité zali na Mexique ezali na ebité so informé ba crime surtout autant dans le monde ça la maka na Congo faut pas to ça la ba comédie il faut pas to linga ko que Congo ndé ali en fer non Congo ezana ba problème nango toza ko bundana président kutaki mboka ezana contre état makasi akutaki mboka eza chaos secteur moko to ya kutaki kenaye secteur tel
preuve en est tout monde na makambu ya est asengi asali appel mo populaire ba jeune ba s'adhérer na armée na ebité sur la kosi pourtant on a 9 pays frontaliers to se voilé to mona ki dernièrement wana ba 2008 2009 ba refoula ba Congolais na Brazzaville ya ko boma ya ko buka ya ko zokisa to mona ki ngona Angola dernièrement 2020 2019 si je trompe pas Zambie pa ngasa net ka parti moko donc armée za la quitter parce que ba 9 pays wana fort rapport ya force na ba mboka ezaka ma fraternité la relation fraternité ezaka rapport de force Chine na 11 pays frontaliers na kata ba kampande ko tout bazana personne akoyi ko bouger pour ba kaza bien armé bien équipé donc bisoto ya koti sika oyo il faut bongisa armée parce que même Nzambe to benga que l'éternel des armées tant Mobutu azala ki atwali na armée ya makazi mais tant Kabila koti to yebi mission ni nezalaki ngai na master na Gilles Ngalo esquisse bata Kabila babi atikaka armée na biso 9e ya Afrique ba ventir bongo 9e Afrique ma est si la été konani parce que bisoto leki Rwanda la population to leki Rwanda na armée to koka été konani mais c'est le kuta to a besoin de théorie il y a ba congolais, il y a ba chiffres, il y a ba orthographe, il y a ba grammaire, il y a ba Google, on a besoin de pratique sur le terrain. Mais beaucoup c'est bon père malobo za Tshisekedi. Comment expliquer na régime ya mwana Sphinx ya limité le grand prêtre que son âme repose en paix Tshisekedi wa Mulumba. La vie devient chère, Biloke Mati, dollar Ezaya Komata. Le peuple souffre. Où est le peuple d'abord? Bogis Mopema. Natuni Yakouti. Il y a Kouti loko mon côté. Mais il doit arranger. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'excuse quand on devient président. Non, Aza Kobongisa. Ba Congolais bazoka mwake. Banzela o ezala kiteta ngekomi. Soke bakota bakindele. Otali route sekomaf. Ekomi kam kono sotuna akeko kata riba nzela bu. Akeko salabu. Azo bunda nadine manya ou di note. Azo yozo lo ba Kinshasa mais Congo eza ko représenter na Kinshasa te talobi na tali document moko boye et pas na biso en Équateur c'est très grave banda kuya bandele même moyen âge na antiquité zala ki ngona batanga bongo baswa na 63 ans il y a indépendance peuple et belé ya boya mayele ndengona quel mutema mabe ya bato ba dirigeant avant président Félix yesi ko akoti le donc azana bâton magique soit beti bwe pas l'osso bimia beti bwe pas banzele salami quelle conception ezana biloko musu batonga ngo après 6 mois musu après 2 ans même ataba nyama musu abota éléphant na mbula mo abota mbala moko so ça l'élevage na ina 10 ans ozana combien d'éléphants abota ndenge na ngulu te abota ndenge mona tabate ngombe donc cela veut dire il faut travailler to chama kasi na ko travailler na unité ya ko linga mboka tala net exemple kama francophonie pour ça la bonne volonté ozomona teka pe makate tongo midi poko ba avion ko bundana parce que soka tikeli ba congolais bosana congolais soka tangi classe mingi baka komi ndoki donc somoni congolais tangi mingi baka komi ndoki pour ko bopesa e musala et komi masasi pour na boma ba congolais classe wane komi au détriment ko lukandeni ya ko iba bino ndenge nini ya komi sabino banyama ndenge nini ya komi mukonzi bino bo venir kai. Voilà, alors Bogis Mompema, on vient d'assister à un assassinat crapuleux. Il y a un grand politicien congolais, l'ex-ministre sport, le député en fonction de Tchakoufi, Chéribin Okenge. Okenge, un commentaire. Ah, comme nae ça il passe makasi. Tout ça va congolais d'abord pour na politicien pour na clivage mais pour na congolais. Tant à sali na gouvernement il y a grand leader président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide donc azaki pena oya bakisaki comment na ya kufia tika bana na moment au monde est traversé étape moko tyrannique horrible et ça passe maintenant ils ont profité na crime nae c'est ça ya ngona to ali c'est la grande question à qui profite ces crimes mais ba agitation ezali et comme Katumbi, on a fait les États-Unis, l'Union européenne, non, toi payer. Oui, il faut une enquête internationale. Mais oui, non, toi pays indépendant. Ils ont la loi internationale et permettent, il faut bisoton dima. Mais Mukondamboka, Yemokandimaki, parce que Yebi, Aza innocent, Bango Bazon Nabatia crime, on a tout ya président Félix. Chéribin Okende, Azako pesé, Azako déranger président Félix Nanini. C'était ça, on s'est posé ma question. Aza ni candidat président, Aza ni. Donc, Yebi Sangaï Nanini, Chéribin Okende. Vous comprenez?
Cherubin okende te mutazo déranger, c'est président Félix Tshisekedi mutaza ko déranger. Yende mutaza ko déranger ba multinationale, yende za ko déranger la communauté internationale. Tango lobby que président Félix Tshisekedi PCM qu'on a la communauté internationale ba welini. Yo John Terry pétrole les a mboka na biso yo opekisa soto te kisango na ndenge ni. Pendant ko opekisa na Nigeria te. Parce que comme il est la première puissance économique en Afrique pour le pétrole. Pendant qu'on peut que ça en Angola, pendant qu'on peut que ça en Qatar, en Arabie Saoudite, pendant il faut que ça Congo RDC. N'engeni nga na manga na voisin na ngalo bakina na droit texte sangote. Voilà. Non, ça veut dire ce n'est pas Cherubin Okende. Congolais tout bisika ozali, biso tout aux la cima président Félix Tshisekedi. Tant que on a basali mama et mobongo laxike tozali ba esclave à hôpital. Basingangwe fungami hôpital lobezo zala boya bokende omoni banzela wana mbule beti bazo mema ba mama ya mikolo na mikongo po bakatsa bango kuna fa pesa 500 fois 1000 fois na mawa metang ba osala banzela wana pona nini potolongwa na boumbu tolongwa na mendicité to soutenir notre frère président Félix Tshisekedi batu nyoso to mona bazo postuler wana bazo postuler na avantage. Il y a des mindele, il y a multinationales. Exemple, qu'est-ce que candidat unique qui a opposition? Au Islam à Genève, tu es obligé de faire à Genève. Na Congo place les ala quitté. Est-ce qu'il y a un problème qui est au fandi? Moutaza populaire na biso tout, même dans ndenge ya parti, ndenge mozito alobaki, qui a Félix a une vraie position que biso tout. Donc toi tu as titam sous ndeko Zulu. Maintenant ni ne comment qui Martin Fayulu. Azak Martin Fayulu azakata na peuple yeba qui était alna comme candidat na ndenge nini nyo surtout pas avec point nini soki Félix akoti donc peuple akosepela ba mindele na banguna mususu wa Congo bazalaka balingi tozala baumbu président Félix aboyi tozala baumbu congolais tout bisiko zali na poto Félix Tshisekedi aza mosantu te azana ba faiblesse pour aza humain mais c'est notre frère. Jamais beaucoup mona mukolomo basambisi mutumona mboka ona makila na mai au sala ngote jamais beaucoup mona me prévenir ba okanga bat bazobima et ce mona mutumoko à côté prison abimi loka pasteur Koutino. Merci. Alors donnez question parce que Mike m'a fait signe qu'il me reste 1 minute et comme il na souka. Alors tous en période moko électoral le 20 décembre 2023 OK ma ponomi mais il y a quand même quelques couacs parce que tous en période à dépôt. Il y a des candidatures pour les députés nationaux. Et aussi la lobby dimanche, parce que Denis Kadi m'a fait une prolongation il y a une semaine. Et puis d'après une source, Nicolas Kazadi, ministre des Finances et gouvernement, va verser 200 millions de dollars dans CENI pour continuer le processus à ma ponomie. Mais du côté de l'opposition, pas question de problème. Du côté de l'opposition, il faut que Bandela, bureau à CENI, que ça va tendance il faut un audit sérieux. Il y a fichier électoral d'ailleurs. Quand Martin Fayulu projette une marche le 29 juillet pour activer l'article 64 pour nailler sans audit sérieux à fichier électoral, pas de vote. Bino côté la bolobi non. Bino batisekediste na bataillon sacré bata pouvoir bolobi non. Le 20 décembre nous irons aux élections. Bogis Pompema, élection ou dialogue? Élection. Même temps la boulou yeke. Non, on est libre prétexte. On est libre mbouema. Cela veut dire bango bakanisa il bosso d'ailleurs que Félix Tshisekedi a lingi élection té. Ba sali sondage ndenge tout ba moni que so ba ke élection président Félix a gagné. Il faut to bana ko luka ba je parce que moni ali que to ken dialogue. Tabo comme na dialogue alors Félix manda na esili to luka na o diriger transition sans Félix Tshisekedi. Parce que non parce que il y a Kabila Mundela soutenaki yango. Mais président Félix pour Kabila Mundela on a soutenu makamutu Mundela zo bayazo sala bazo yiba ndenge balingi azo boma ndenge lingi mutaokange azate loko moko tete musa ina preuve te que Kabila boma mais Kabila bomi parce que Kabila mobomi yo ndenge noko yiko zane tinga na bimi na ndaku mwasi nanga zali na ndaku mwana kwei nakelo tuna kiti expliquer nga tuna tuna kiti ndeni mwana kwei avec madame ngaza voilà bogisi élection ou dialogue élection donc cela veut dire quand on a sur Martin Fayulu osenga marche le 29 juillet article pour 64. Activer l'article 64. Martin Fayulu article aventure. Mais ça va aventure. Donc ça veut dire to fandi awa to luka mutunia au l'article 64 longola Kabila. Yazalaki alaina makasi na ko le kabiso tout incapable au sala ngo siko lelo abia kanga sa article 64.
On les a pas ventir. Bon, on va bêter que Massassi na mutu pendant le bagage que article 64. Après ça mot d'ordre pour y avoir un ngouya pour les Congolais. Mais pourquoi besoin de nous avoir revendication et opposition té? Parce que ça fondé tes sous basse. Pépère dans le bim Didier Manaro batina na bira seni Shader Mtati daki. Est-ce que y a que président Félix Tshisekedi a postulé candidat IDPS avec na sénité? Est-ce que Batoubaïbe Lokwana que IDPS président Félix a réussi à Kabila token élection na machine ou sans machine Kabila est là parce que ça là qui bon pour la IDPS allo baglo ko tebongo na ke chaise vide. Est-ce que Batoubaïbe a Lokwana biso to ina mutna sénité mais to zali na nzambe na population so président Félix a osala bien té bal prouver ngo ba ke na ba élection so président Félix a zuité à démocrate à kondima que ba congolais ba poni intel. Mais dans limite Martin Fayulu a un profil à chef de l'État la Congo. Pour nani? Mafa. Ah. Mais pour le profil aux chef de l'État. Ma femme Martin Fayulu mutazwa mandat à Chaloupa en 2006 à Joseph Kabila. Dans le lot candidat président Babé Kabila sali ba congolais ba kabolango na ye. Ma femme mutateki sa ville à Kinshasa. Et pas na. Et pas vendre Kimbuta. Au bon sani que vendre Kimbuta qui na dialogue ya Basango ya Saint-Sylvestre akamata yebisi Martin Fayulu que pesanga nyongo nanga yo ozali Marie Le Pen ozo bunde la France ba yo muta logique moko na defa mbongo pas Sarkozy to Macron ezalaka Bogisi Bompema Bogisi Bompema alors donc tenazali candidat Maboko Pembe Moïse passe Maboko Pembe Katumbi. Oui. Matata pona sa Maboko Pembe. Bon, excuse. Délice ça na sa Maboko Pembe. Délice sanga rebelle Maboko Makila. Ah. Au moins le bakadio ça non, t'es en expliqué yo. T'en expliqué yo. Dans les locaux tout ce qu'on a contre Délice ça Congo va voter hein. Moïse Katumbi. Na kaino Moïse Katumbi to Kabila benga qui est Judas Iscariote. Au cas si Judas Iscariote cela veut dire très très amelaït. Dieu te rose présent n'ingwata. Et puis tant lobby matata mponyo bukangalonzo comme université Bogisi Bompema merci c'est là que na yo donc ça veut dire matata mponyo président na Congo et yo ça la bien François Fillon populaire na France pour un emploi fictif mais baka akamati atika na populaire comme président matata ozana makambu ya justice kenena ko nettoyer botutuana Congolais à la Syrie, mais dans limite Congolais ko ni mage matata za la président na mboka o. Oyebi ke neto fandi awa batebele ba mona keza maseki. Mais Congolais ozali na bambulo leki na bambulo to asiko eza sundenge mo. Donc selon yo un boulevard pour Fati pour un deuxième mandat. Oh bongo a on a gagné. Nani ngovo manenge oyebi a gagné. Mais sokako so qui m'organise ali nani so qui m'organise ate. Alors vous ça la audit sérieux et affiché électoral. Excuse audit. Nege ba opposition ça. Au moins, il y a une banquette internationale pour négocier bien au Kenya. Est-ce que vous avez fiabilité dans l'ONU, dans MONUSCO? Vous savez combien de dégâts MONUSCO à côté? Il y a une mission d'observation, il y a non-assistance à personne à danger. Vous comptez, il y a des Congolais pendant qu'il y a des milliards, il y a des écoles, des hôpitaux, vous comprenez les universités. Donc, na Kenya, na Kenya, oyebi ke ndeto fandiawa. Combien de richesses na biso ba kanga na ba camion MONUSCO? Baya ko sala commerce awa makamba ya ko sala izalaka te babomi ba congolais belé na complicité na Paul Kagame donc ça même Belgique même France mais ya sali yo so monter bo fana ndako bwe biso to mona kango rien mais bana Lumumba bazali nini ke baye ko tika linu ya Lumumba awa na Congo ba Belgique kwa est-ce que ça bien pour na yo zo mona ko ça bien ata koko na yo to mona na kufa mo ba ke mwana nga kufa mutaboma mututel. Est-ce que tu as confiance? France, Macron a imposé l'Union européenne, 20 millions, pesi Paul Kagame, mais biso to na embargo ba équipé na armée pour le bomba congolais, ba richesse na biso na nko. Est-ce que biso ba congolais to ko soutenir ba makam na bango? Pour na ni ba bengi ba risté, ba bengi ba chinois te. Est-ce que France elle qui Chine la technologie? Biso to na makama ba français ya ba anglais ba américain Paul Kagame akeko yo kana ba anglais ba zo ba réfugié ba ya kana bango Paul Kagame a la place na Rwanda donc ba réfugié na po ba ocha mubulu na est
Il y a beto lembi bango. Bogisi Bompema tabazalaka journaliste. Non. Bogisi Bompema. De Kozulu. Na mona ki olobi na émission zo kumisa makambu ya. Ya stade. Parce que j'ai vu mais moi aussi j'ai vu. Moi aussi na biso tout oyebi likopanini to ça na biso mbala bila ya la communauté non bila la communauté internationale partenariat na bango na Congo RDC avant indépendance nande to alelo 63 ans indépendance et l'on biso de bénéficier na bango. Merci Bogisi Bompema. Le 20 décembre 2023 élection à République du Congo. Élection Félix Tshisekedi deuxième mandat. C'est notre président, c'est notre frère. Notre frère Zobundana Banguna ya Congo. Et il bozo bundana Camerounais. Ata et pas na biso tozana ba problème na pas na bino na ko soutenir yo. Parce que la Congolais de père et de mère. Bogisi Bompema, amis téléspectateurs, bino moko bolani. On aura le temps parce qu'il est encore à Kinshasa. Ce qui te reçoit pour la deuxième émission. Alors, émission Stili, rediffusion émission à Lelo, lobby dimanche à 7h30 sur Canal Kin Télévision. Sembo chaque samedi à 21h30. Boutique à la Malamou, te goûtez samedi prochain.